y a maillot Gino de Bundes TV, tu es l'issue poto beta l'isolo, il y a Prince Henry et Williams. Alors, qui est le Prince Williams et Henry? Henry azali na Prince Williams bazali bana ya Diana, ya Princesse Diana, o yazalaki ex ya Prince Charles, et là commis roi. Alors izali bana na o yatika ki abotaka bango dans azalaki très jeune. Alors bana wana bazali vraiment envie, mais bazali na situation moro catastrophique. Alors suivez un peu extrait. You scored the most goals today? No, I didn't know. You scored two, three. Did they allow that one at the end? I didn't hear about I thought it only went through after they blown the whistle. No. It was good. Always allowed. was very nice of you to leave it for me. That's generous. He just wanted to make you look like an idiot. But you scored 2 goals, didn't you? 3. 3. Oh, well done. Brilliant. 1. Scored a lot of goals. Yeah. Oh, I did all the hard work on another pitch, obviously. So didn't score any goals myself. I set it all up, you know. you did that. We've done quite a few where it went through all 4 of the players. Yeah, that one goal went bum, 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 and then in. Yeah, that was really good. Where you took the man out for Harry and then. Yeah, Well done, bro. well, thank yous I think I deserve here. Shot, I nearly fell off my horse trying to hit you the ball and you missed it. Yeah, Spoon. right. Spoon, did you say that? Spoon, yeah. It's not a swear word. It isn't, you sure? Yeah. I do Let's hope not it mention isn't. the I word do that hope you it invented, isn't. Les. No, we won't. No. Wait, he invented not. Yeah. Bongo parce que batebeto va nanano. Alors mon qui marche à bongo. Alors surtout moni les lots que non Prince Williams a co succédé papa nae sur Prince Charles, ce qui Prince Charles a accueilli alors il rozala Williams parce que Henry aza alanda côté maman nae. Ils a vraiment passé pour na okufer la maman na temps moko zana mwana moké alors vraiment depuis ça quitté côté. Ils ont dit que Rabiso de okufer la maman na temps série to za bana mike. Alors ça la passe mingi ozo ebate osala nini mais ozana choite. Alors bana babotami bakoli alors mutu la mutazozwa côté nae ozomona. Alors peut-être que batebele bazo comprendre ba mambezo le kawanate. Alors maman tango botaka bana wana azalaki na pe na ba penser ne mosusu. Tant que bana bakoli pe bakomi na ba penser na ba on a papa na maman. Alors ezalaki que tango princesse Diana kufi alors bazalaki bana miki. Siko Williams alors na ndeko nae Henry bazalaki un peu batiraillement ezalaki nango boyebi ke na famille ezalaka bana na bana bayaka na ndenge na bango parce que mususu okomona neti kapena opesa exemple ya bana nanga neti Prince na Oyas. Prince na Oyas bazalaka que non soki osombeli neti Oyas eloko asika ye pe alingi osombeleka ya sika so osombeli Oyas eloko ya ndenge mususu ye pe alingi osombeleka ka ndenge wana osombeli Oyas seke batiraillement ezalaka babundaka mingi au moins so bakuta balinga kobunda eza neti Kayena appel moni Kayen Abel tant Nzambe apesi bango musala bakomi kosala bazosala et puis Abel azalaki vraiment abanda kolinga Nzambe mingi anda kosalela Nzambe oyo ezalaki vraiment ya kitoko. Alors Kayen abanda kosalela Nzambe mais azalaki na koyina na mutema naye ezalaki neti ezali ba lien moko boye parce que tant ba mwana botami bata wana ba mwana botami alors bayeba iteke koina eza ndenge nini parce que eza nde ba lien oyo utaka na ba famille oyo Adam et Eva basalaka nde yango wana ba malédiction wana nde ebanda ikolanda eza neti ba lien eza neti te me ba lien. Alors ndenge tozo babongo parce que eza que Henry alingaki makambo oyo mama na ye alinga parce que mama na alingane kozala ne na royaume susté alingaki asala vie na ye na ndenge normal eti mutu nyonso asala. Alors mais comme abota na roi et puis abala roi enfin Prince Charles. Alors ça là que non vraiment il faut ezala que non ba ko accepter la situation wana te. Tant alinga asala neti a révolter alors conséquence ya wana aya kokufa. Eza ndenge moko na mwana na ye Henry ye pe alingaki kaka ndenge mama na bana kolinga. Parce que monde entier bazoloba bon mwana wana aza côté azolanda ba caractère ya mama na mais eza bongo eza lié parce que maman alingaki liberté azala vraiment libre ki asala makambo na ye ndenge longo bani. Côté mususu ezalaki que non papa azolinga te c'est que famille royale balingaki te makambo wana ke eleka bongo mais eza nango ndenge ya vie ndenge ezalaka yango wana ye c'est bazaki côté que non azala indépendant c'est que azala indépendant mais abala mais azala indépendant bon oyebi ke makambo ezalaka ebele na libala koswana ezalaka koina ezalaka et puis ba problème ezalaka toujours.
Alors yango wana koma imboko ina nano na Prince Charles ta wana zalaki nano akomi na roi te. Alors ko ina na wana ezalaki ko batiraima yango wana princesse Diana a révoltaki yango wana asalaki ya ye nzela aluki na ye ba vie na ye na ndenge na ye. Mais comme reine ta wana ezalaki reine Elisabeth alingaki ba biloko wana te, alors yango wana esalaki ke non Diana aya kokoma na situation oyo toyebi lelo. Alors sikoyo situation ndenge eza wana eza vraiment mon boulot parce que Harry azo risqué parce que famille na ye eza neti baza contre caractère oyo aza nango parce que aza caractère ki alingi ne ko bala oyo alingi bala, c'est que amour vraiment normal alingi te ke ba ponela ye mwasi ou bien asala non alingi asala choix na ye apona ya ye mwasi ezala wapi auta wapi azala ndenge nini ezali nde choix na ye. Alors mais famille au monde que famille a ba mekonzi royal elingi biloko wana te balingi kaka ba imposer. Alors yepe aza ndenge na ye yango le mona mwana na akoli na ndenge que ya ye moko c'est akoli na ndenge que alingi ko sala vie na ye moko na mwasi na ye abalaki Meghan siko bazali na États-Unis ba vendre Los Angeles mais ayaki quand même ninya papa na bango yango siko situation eza wana que eza moi mobulu tozota la vraiment que vraiment moi na a risqué vie na yete neti maman na ndenge a risquaki yango zo mona monde entier bazolobela. Alors kozala na famille royale ezali bien mais ezali pe na ben inconvénient nango batebele balingaka na ngana koma na moi mokonzi ozala mokonzi ozana problème ozala pauvre tu as toujours des problèmes. Bon maintenant il faut quand même que ça là eloko que non et kokako ko sepelisa famille wana c'est comme ça eloko que sepelisa bango. Alors mais oyo nzamba a décidé ezala kaka toujours na nzela kitoko. Alors eza que ndenge tozo kendele boye il faut vraiment moi na asala vraiment très attention parce que ce qui a bimi abimara mbala moko mais ce qui a lobby que non azala kaka bon et que l'eau comme ko passer pour moi na wana. Alors vraiment c'est très dangereux pour na Prince Henry. Alors Williams il écoute 100% à sa côté papa nae na ba ndeko nae à côté il y a famille nae royale. Alors ils a vraiment moi pas si que non pour na ko sa conclusion ya lisu ya likambo. Alors il y a autres autres là qui comment faut que moi na mabondeli que non akoka koleka mbeka tende ba lexaki maman nae. Alors c'est ça que le monde est en train de parler pour battre nous bazo comprendre na bangote makamoni nizo passer kuna ndenge nini tout ça. Alors c'était pas vite mot. Prince of Wales, pledge my loyalty to you and faith and truth I will bear unto you. Prince of Wales, pledge my loyalty to you and faith and truth I will bear unto you. J'ai reconnu dans ma vie, pas bien fait non sous sala. Pour l'amour na yo ezanga de l'eau, ya ya. Tu as fait au-delà de ce que moi je pense. Aussi les sangala ya pauvreté na vie ngai. Tu m'imagines qu'un point je suis avec toi. Aussi les sangala ya Satan na liboso ngai. Ya ya oh oh. Présence ya conseil des souka en volo. Présence na yon des souka ya ba passion. Na mathématique l'impossible n'existe pas. Et bongo équation ni ya violé mananango. 5 paires de poissons bateau balier batondi. Et pas na yo la possibilité de limiter. Ya ya oh. Outi Rolanda émission na biso ya lelo ezalaki kaka tolinga topasola mwa mpoke wana. Alors bo landa bo s'abonner na maillot de Bundes TV vous a décidé. Alors on va revenir prochainement. Merci. Alors. Je règne à jamais, sa majesté précieux Dieu. Namasumu azalaki na kokeko kufata un accident. Au créa coïncidence pour na yeba yo. Kuzala na nzambo isangolu. Kuiba Yesu isangolu. Après 4 jours, Lazare s'est appoli. La maloba ya pamba moko fi ya sekwi. Soki wa kufi bayoka kayo.
Et bongo likambo na ngai olema na ndenge nini yaya simba mwana